Bonsoir, bonsoir peuple congolais, bonsoir bande kolangai. Vraiment, na ko sabino ki mambu maso belé. L'air est grave. L'air est grave pourquoi? Tout le monde qui sont toti kolanda, Félix aye lisusu. Tata wana vraiment en tout cas na habité nzambe alimbisa ngai alingi nini na ba congolais vraiment. Aouti bientôt là bazali ko lancer projet. Il y a 145 projets à développement, il y a 145 provinces na Congo mobimba. Or, biso nyonso tu toyebi déjà ndenge nini ekosuka. Et pour ce qui est sûr, mbongo ekobima plus de 450 millions. Ekobima na projet wana, projet à développement ya 145 provinces na Congo mobimba. Na ekobenga bino déjà peuple congolais ke bofongola miso. Parce que toyebi ndenge ebandaka, toyebi pe ndenge esukaka. Toyebi comment projet baila biso avec pompe, projet ya 100 jours. Toyebi ndenge ebandaki, toyebi ndenge esuka, et puis mbongo wana nzela ekenda na bino na ngai toyebi place mbongo wana ekenda te. Et puis baeli biso lisusu projet mususu ya Chile Gelu. Toyebi suite. Ye moko akendaki epala bango kuna. Amoni ke mbongo nyonso abimisa misala esalema te, mbongo batu balia, et puis batu oyo balia mbongo wana bazana ye pembeni na komona eza kop na ye asalaka. Donc ye kop asalaka eza nini? Akosi ko lancer projet. Mbongo tango ekobima. Ale bakaboli yango na batu na ye. Po soki eza ndengo na te kasi. Ba projet nyonso oyo oza ko lancer. Pourquoi ata projet mon côté esimbi? Ba projet nyonso to eza ko échouer. Et puis toyebi batu oyo bazali na base ya makambo wana, batu oyo baza kolia mbongo ya ba projet wana toyebi bango. Mais batu wana jamais bakangaka bango. Pona kolakisa ke Félix ye moko azalaka na kati ya kopo wana, mbongo ebimi bakaboli bale yango ensemble. Comme projet ya 100 jours ekoki te, Chile Gelu ekoki te, aye lisusu na projet mususu pona développement ya 145 provinces. Mbongo ekobima bolanda ngai bien plus de 450 millions oyo ekobima. Mais toyebi déjà ndenge nini ekosuka. Et puis toyebi déjà ndenge place nini mbongo wana ekokende. Yango na eko kobenda bino matoi. Na eko benda peuple congolais matoi. Ke bofongola miso. Il s'agit ya ko boycotter projet wana, boboye yango na motema moko. Po toyebi déjà ke eloko ekosalema eza te. Baza juste na posa ke mbongo ebima, comme ça ke ba partager yango. Toyebi o tolobaki te. Toye déjà ko alecter bino. Toye déjà koyebisa bino en avance. Botelema. Ouais, nde boyebi ka biso toza ba activiste. Ata toza soki ora pata wa. Aussi longtemps toki déjà écho, totelema poto ya kopesa o eza formation, totelema poto ya koloba o eza to défendre o eza ba loi ya pays na biso, totelema poto loba o eza ba intérêt pour ya pays na biso. Vous continuez Félix, vous continuez koyiba peuple congolais. Vous continuez koyiba na ba projet ozo sala, na biloko ozo sala pour au profito yiba peuple congolais. Mais non, on continue ko yiba biso jusqu'à quand? Ben yiba biso ata sala biso ata musala. Sala biso musala. Mundela zala moni bien mundele ya. Mundela zande nini. Azo yiba yo, mais o yiba te kazo yibo pourquoi? Azo la kiso quand même musala zo sala yo. Mais biso na ebité ba président so baza ba malhonnête. Félix oza malhonnête.
Félix ozo respecter même pas maloba na omoko ozo loba ozo respecter on business ba projet pourquoi ba projet on se réaliser kate eloko malonge zo sala na ba projet za te mbongo bobima kaka le mbongo bozo continuer ko liba biso pourquoi bozo continuer yo loba ni que non mboko déchet kufa kala mais voilà zo continuer ko bimisa ba projet monsieur o mboke kufa kala a continuer à diriger ka bato ba kufa po mboke kufa mais azo bimisa ba projet to comprendre binote to comprendre note Félix toujours comprendre note oyebi o sali peuple congolais o trahir biso goût ya président ya sika to